Lelo toloba te mokili oyo nde ngambo. Sali pena na mutu nyonso tu ba mikolo ba papa ba mama donc l'autre. Sali Ibrahim. Sali 5 médicaments pour la. Bon, tout le monde lelo neti outi vraiment la répétition. Bon, yoki bino outo beta kala mingi te bon programme vraiment ndou les andeni. Programme ya bina filé ndeka toloba ba biso langi na so ba musicien donc programme ya kitoko vraiment programme ya malamu. L'autre bien qui un jour à Bosma, l'autre bien qui un jour à guerre. Donc il a une attaque donc 5 000 au combo avec Ibrahim KL. Mais travaux l'équipe bien, Batutu, Banani Kélé, Banafous, Mokima, Asia, Amerika. Donc Basalam tenait belé. Kalami était venu à bosser que la manabino qui toque Oh, ok, namoni ke opesi bana presque mukili mobimba bamba basali. Mais eloko nini vraiment bozo préparer vraiment na 5000 le combo. Kamambula pour na vraiment bango vraiment bayoka bino vraiment programme na bino eza ndeni programme so ndenge na nzambe kaka sunga biso po bino bato pe public obe bolobaka te biso bamise tolobaka mingi yango moni mingi tookala te toni koloba te mais kala te vraiment totya masolo anje po wana ntango okomaki tooloba mene te boloba c'est bon mais programme pene eza ke bino afele biso torepetaka mardi vendredi msu samedi na studio mais mardi vendredi tolaka 5 000 kombo mwana olanda po mwana longa ye pena mamutu eke na ngo to bombe bino ka neto ba pesa ka kombo meta bon ka nitike to pesa so tango da bino to tango to ko travailler beaucoup separa be mampeniza mais toyoki bosali ba titre belé bosali ba kati bosali mabele bosali ba foyu ma veja ba bazo lobila ngo tous les temps partout mais et ça vraiment ndenge nini Ibrahim expliquer nan vraiment yo na 5000 secret nini vraiment bon secret toi na nga comment vous le monga na timbele pa na ayebi musala c'est quoi ça pina volontaire musala mon na soki otaya omwana ya mosusu azokima baklasse omwana ya mosusu ozonga me mwana mosusu pena moko afutela te minerval te me akendaka klasse me biso ya mosusu ezalaki ya mosusu soki babaya kobengana oprofite kutike babengana bango kaka po ntango okende na okende donc ide ezaka bongo me biso mpena bosendula ekende bina file na kangama na 5 000 po kombo wana 5 000 kotonga lese nabakisa ngo so me tutika yango 5 000 mwana olanda ye mpena bana travaux mpo na nga soki bon, j'espère que non est dans abou parce que vous êtes déjà dans quatre médias. Bon, moni va sangonio surtout message oyo ils ont tambola presque partout. Donc j'espère que non peut-être vraiment en tout cas peuple public ba kozala vraiment décider et là on vraiment besoin kanisa vraiment pour bon même la bango. C'est toi même bon ba bouébé so bien na banzembo to kolo ba to beta ka te ba sentiment bolingo be to beta ka te ba sentiment mo bote to beta na ba bouébé. Musique na bino Ibrahim na bosanité Ibrahim musique na bino vraiment est-ce que génération nini vraiment bakobina musique na bakoyoka banzembo na bino est-ce que ezana ba parmi ba conseil ya bana ba jeune fille ba papa ba jeune garçon bien eza ndenge nini parce que na yoki nzembo wana bolobi wana boyembi for you maveja ukia kondisidi kwa ela ya mosa fiko apasionada do apasionada wana eza nini bon apasionada c'est totalement ba secret bon to bombe no komba bon mais ba secret mo bo comme s'il était baka et vani comme moi tu connais isolé de mouvement pour na craquer mon tout ba bolimo comme tout le monde ake ba bomba lingani en tout cas une semaine après bomba mais quoi ba sala une année alors ba sala une année kola donc bombe to bombe la bino to ba secret bene mais public vraiment a bonne chance pour faire sa chance mais bon c'est peut-être on va apasionada to ala pena que au moins pena que donc ala tine kitoko ali nguta bima ko ibali so bali ngaye to ala ba do pena belé o tap na boso donc to ba bo rebelé c'était le mot ça so ka chance to so tango to za blo msune ka éducation bana be to ana moya bana classe to ana ta papa pe maman pour comprendre la partage to so ka zangi po ba mobali na même tout temps azala na moto sepela kamba na so na weza ka boso eza te za ka pe boye papa pe nanda ko ba mwasi na yo po mwasi azali ti comme si ndenga na lobaka azali ti garde na yo yo ko ki kusema OK ozon ka pa mama to la bio rebelle to pe na bio rebelle de biso za génération nyonso ya papa mama koko ba ya ba yeki musique na so ko ba ko ko ena na buso ba te to pe ça no respect donc to saluer to lo ba pe na no po ena na ba de mon pe di pe so ba konzi amboka o de pe ba konzo de pe ba mikolo o de pe ba responsable mais toyebi Ibrahim bino boza ba musicien ba panzi sango boportaka pe tembre moko boye boza comme bato ya media bapanzi sango mais sikoyo na bakondi na bamboka na biso tozomona mwa bakomba mpe eza ebele eske bozoyemba susu
makambo na banzembo oyo etali lokola badroit de humain lokola ndenge tozomona baproblème eza na bapays différent quoi pour soutenir na côté nete ba UNICEF ba Croix Rouge internationale biloko wana ebele solo binde mwana donc tozana ba Croix Rouge tozana ngo international tozana ba société nyonso wana oyo ezokoservir bato bazala bien baede mpe bato baede public baede bana les enfants abandonnés par exemple. Donc il y a un bon lobby qui na travail sur na 5000 na tina pour na sensibiliser na zape muto. Donc 5000 na za ba travaux mo eza ki tona na ye ya profiter ndenga pe na profiter mais na lo ba 5000 ngape na do na profiter ka mini ko na biti na yo. So tu nga ba chana to na mo ebele to za na ba chambre to benga ntusu ke Afrique c'est na yoka nzembo moko 5000 ya beta awa nzembo moko 5000 ya zo beta awa on allait demander au Croix-Rouge. Pourquoi? Parce que est-ce que ma chanson on a vraiment est-ce que pour la bino et que servir vraiment public qui peut baser la paix des cités dans la société nous surtout on est aider peuple dans mokili mobile. Servir pena tant na zolo ba ke ko servir pour moni biso to zana posa sote ke mingi pena te to yembela le bolimo. To nga to yemba sko ba makambo zo salema. O to mona pena ke réalité. Que mutu mongo wewe mso atana ba diplôme ne mo bome akinda musala mso ba musala te que mutu mongo pena ke aza ba poson mo fuko ba poson na koma onenge de to na ba shaya bien mais to remarquer nzembongo kamambula embi yango na Kikongo susu amono kondele pangi eza mo les charités pour les enfants abandonnés par exemple ou bien les orphelines. Écoute, ce que biso Kikongo na olobelo mo biso atema to suba tamaye to emba na mwa langue belo mo ne biso kenda pe na anglais to za pe la lingala français pe to za biso na Kikongo mo kizombo pe so za portugais pe so za to wala mo ba langue mais so mo ni différence entre Kikongo za ka ke pour biso to za na comme sinet na na bolo ba talo na anglais c'est na bota na kini na bota pe na hôpital ya mama ye mo na bota le 11 novembre donc à part wana so ko longwe wana to yo kuta kina za pe na kino mais na leka pona ko na foto na leka mfumo mboke bele na un petit peu par rapport à Angola. Batu wana donc ça m'a facilité ça kina ko kwa kan tuna yimba Congo to portugais mais pour ça nembi Congo ils aiment sous langue ba koko na biso ba koko so d'abord na go banga na zabi ni nsupe ko ta ba frontière na ndoka da Congo na ko na mai donc Congo ba de ko le mais ça va avantage na so mais public nyoso beaucoup c'est la fona beaucoup c'est beau ça décider Ok, Ibrahim, en tout cas merci à trop pour en être aux le long na plateau oyo. J'espère que prochainement, tout le monde a sous mbala sima. Na royal sous poto zo suba message total la paix musala ndenge zo kolela. En tout cas merci. Ok, bye. Yo kende na yo.